IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Azikaki na potopoto azikaki vraiment makasi ekomaki ndenge nini azika ndenge wana tellement bana aza na 2 ans okende 3 ans azalaki na 2 ans okende 3 ans tellement bana na age wana déjà mwana azaka en mouvement. Alors na mouvement ya mwana biloko ezalaki libanda ndeko oyo abandaki kolambelaka bango abandaki kofuta ye. Alors, nakotaki déjà na nyongo na yo il y a 2 mois, pour ta 3e mois, moya ko multiplier nyongo ezate de ko banda ko millionnaire ko banda ko mona na société. Yebisaki na futaki mwa moko na bishi ya vanda nanu, soki na jumbongo azongela musala na ye ya kolambela bango, tala ko sirve mo etali nzungu de façon que bana bazala bien encadré. Moi ba difficulté to kutana inango. Alors bango moko mena bana azwaki makamwana na maboko yaki na yana bango moko aza mwana muke aza na 16 ans kina banda kolamba tanga zolamba salamaki sozolinga kende kozwa fufu soki azwa nini po ya kobaola po ese tokaki makasi bafongoli déjà mofinuku batiango à moitié polele à moitié polele. Alors tango aki kozwa biloko wana mwana alingaki amata na escalier. Je pense que ba mwana na ba image alingaki amata escalier ya mwana ndeko moko ya muke wana tango alinga amata glissé le adindi na kati ya Jésus ya kati ya nzungu wana po iko imaginer nzungu o bazolamba na ofelina e ozala nzungu muketi donc nzungu munene edindisi mwana wana koti na kati azika complètement ndenge bozomona na ba image en tout cas koko limbisa biso soko koko kate même ngai moko c'est vraiment compliqué tant makambo wana ezosala des fois mutu moko akotunda bozaki wapi bayibatika laki bazaki bana na bana nga nazaki te tuutaki koluka ndako tango toye seni wana ezo na okota na kati ya lopango baobimisa mwana na kati ya nzungu na mituni na sala nini tension ekitinga mais fallait na rapidité. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, les amoureux de Jésus-Christ, les amoureux de la grande chaîne IHP Media. Boye malamune mission biso ya sika ya mokola lelo plateau 2 adorateurs. Plateau des adorateurs et Kamba Minangaï, notre membre communément appelé la conscience de mieux faire. Merci en tout cas. Yo oyozupe libaku ya kolanda penza biso mokola lelo tika etenzambe a pambola yo. Ya solo lelo sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis avec un homme de Dieu et lui je lui appelle comme ça le père des orphelins. Il va se présenter et yambonanga ina na mekempe koloba penza mwa mingi pona ye metoza na sango ya mawa ya pasi sango ya pasi pe mawa. Alors merci vraiment, merci à toute mon équipe technique, merci à papa et maman Zambé à Pambola Bino et l'homme de Dieu. Shalom. Shalom papa. Boni. Oui, Mangolo Zambé. Ok, ça va. Ok, courage. Et yambona biso to banda to tikano so maboko nzambe soko okumba biso na losambe ozali pamboli. Seigneur tout puissant, totondi obotondi parce que soki tokutani na mosali na yo ondimi ete émission oyo esalama eza parce que oyebi eza na ba oya yo mususu baza na sima ya caméra ba oya yo mususu bakolanda biso de partout. Oui, Seigneur, il y a 2 fois, bas à la édifier. Oui, Seigneur, il y a 2 fois, bas pambouama aussi. Oui, Seigneur, il y a 2 fois, bas kota na kati ya musala na yo, selon volonté na yo. Kombo na yo kumisama, na tiki débit ya émission o na maboko na yo. Tika nyonso salama, selon volonté na yo. Yo etatoli yo te, mosika ya esika oyo na kombo na Yesu. Amen.
Amen, amen. Nzambe apambola moko na moko. Nzambe apambola na bino boye bozali kolanda biso en tout cas. Et sur ce plateau, nous sommes avec l'homme de Dieu, comme je venais de le dire. Avec lui, on va parler des situations où il komeli bango. Komeli kaka bango te komeli biso. Na yo ozolanda biso, yeba ete situation yango to pasi yango likama yango et komeli peyo. Papa, si vous pouvez d'abord vous présenter pour Zalimbala et Aliboso, Kassi Asukate, Ole Kakati na EHP Media. Mais quand on peut se présenter, maman na bisona, papa, ou bazali kolanda ba et ba soto zalinana. Oui, na se présenter, na zobenga mana kombo ya berger Metushela, Elia Mungu, Mopero. Naza responsable de la mission du salut, l'église. Nous avons aussi parmi les serviteurs de la communauté chrétienne et Bengami na Kombo, il y a Sentier de la Justice. Nous avons aussi responsable, il y a ONG Les Cris des Faibles. Et le secteur d'activité Nango, où il y a orphelinat Les Cris des Faibles. Voilà. Merci beaucoup. Je vous signale que Tozali Awanakati a orphelinat Le Cri des Faibles. Ici, Pilikama, Tozali Kobete la Lisolo et Komaki. Alors, Le Cri des Faibles, les Aliwapi, je vous signale que Tozali voyage. Tozali Penza Awana Komini Ansele. Na Komini Ansele, précisément dans Passadé. Passadé dans les cas aéroport. Au Poussani Tinare Ecobank. Efobank, hein? Efobank, au côté en tout cas, tout ça le voyage, arrivé dans Isika Moro ya Boye, Ezali PTT. Et laissez-moi vous dire et vous signaler, vous, nos chers papas et mamans qui nous suivent de partout, qu'il y a des gens qui souffrent. Certes et certainement, les anabato bazali konyo kwama. Ya molabiso to komawana. Mais un peu kotuna likama yango koma kindenge nini, qu'est-ce qui est arrivé à notre fin de bébé Josué oyo asili kotika biso. Oui. Bon, likambo komi. Oui. Ezali la passe makasi nazo senga toujours nzamba pia na makasi ya ko meka un peu ko expliquer ngo bonne nazo meka un peu ko expliquer ngo un peu difficile. Oui. Bébé na biso Josué azikaki na potopoto ya fufu. Azikaki na potopoto ya fufu parce que bana bazaki libanda. Les images sont là, ceux que vous avez monté ma cité en tout cas je te demanderai 1000 pardons Olanda yangote oyo kata koyo kakaka ba image yango wana déjà zali koleka ne bozali komona yango. Oui papa. Voilà. Donc azikaki na potopoto ya fufu, azikaki vraiment makasi. Et comme je l'ai dit, tellement bana zana 2 ans au kende 3 ans. Azaki na 2 ans au kende 3 ans. Tellement bana na âge wana déjà moi na en mouvement. OK. Alors on a un mouvement ya mwana biloko ezalaki libanda ndeko oyo abandaki kolambelaka bango abandaki kofuta ye. Alors nakotaki déjà na nyongo na ye il y a 2 mois kota 3e mois moya ko multiplier nyongo eza te ndeko obanda ko miyonire ko banda ko mona na lisusu te. Yebisaki nafutaki mwa moko na bishi ya vanda nanu soki na jumbongo azongela musala na ye ya kolambelaka bango kotala kosurveiller mambo etali nzungu de façon que bana bazala bien encadré. Moi ba difficulté tokutana nango. Alors bango moko mena bana azwaki makamwana na maboko zaki na yana bango moko aza mwana muke aza na 16 ans kina banda ko lamba tanga zolamba salamaki sovolinga kende ko jwa fufu soki azwa nini kwa ko baola ko ese tokaki makasi ba fongoli déjà mufinu batiango à moitié polele à moitié polele. Alors tango aki ko jwa biloko wana mwana alingaki amata na escalier. Je pense que ba mwana na ba image alingaki amata escalier yango wana nde bozomona moko ya muke wana tango alinga amata glissé le adindi na kati ya Jésus ya kati ya nzungu wana. Kwa hiyo imaginer nzungu o bazolamba na orphelinat et ozala nzungu muketi donc nzungu munene edindisi
mwana wana koti na kati azika complètement ndenge bozomona na ba image en tout cas kokolimbisa biso soko kokokate même ngai moko c'est vraiment compliqué tant makambo wana ezosala des fois mutu moko akotuna bozaki wapi bayebatikalaki bazaki bana na bana nga nazaki te toutaki koluka ndako ntango toye sene wana naokota na kati ya lopango baobimisa mwana na kati ya nzungu na mituni nasala nini tension ekitinga mefale na rapidité toye na ndeko tozalaki na ye na stoki bidon ya 25 litres sopela mwana mwana azokrie toujours ndeko tozalaki na ye aforce kotombola ye elamba nga nalingaki nameka nanu nazikaki vraiment nakoki te ndeko wana ntango napoza mpa kosilisela ye 25 litres na nzoto nde atomboli elamba ntango alongoli elamba nde poso nyonso elongwe ndenge bozomona wana na baimage poso nyonso tu elongwe pasi natindi bosombela ye tibi bosombela ye boye il fallait tokima mbangu na hôpital batraitaka bango ezalaki musika fallait tokima na hôpital ya pembeni tokimi na hôpital ya pembeni mbangu batindi biso somba boye telema tozalaki na mbongo ya garantie oyo tokitaki kolukela ndako tobandeli nango dépense wana somba pesa mwana lali te bapesi ekisa pongi makoki olala te tellement kazikai vraiment makasi lobi nango tokontinue kosomba bakisi mwana asali 5 jours na hôpital na 5 jours wana chaque jour baobimisa plus de 7 ordonnances ya bakisi ozokute cher tosombi mpe kosomba toya nango mitema eza mabe makasi mitema eza tellement mabe tozoyeba te soki bato bazokoma banani parce que hôpital oyo ezalaki ya soi-disant mosali ya nzambe ule ya otraite mwana comme il faut baza kosengasengaka bambongo mpe tozopesa bambongo wana mais pour pas pesa mwana kisi il faut tokende kobelela il faut tokende kokrier il faut tosilika il faut toloba il faut insister bayekobimisela facture il y a $350 mais bomisa facture nano mwana à se rétablir te position moko ya billet to mwana te mwana zolia te pendant 5 jours bosomba basonde botia banda kolia na basonde bosomba tosombi presque tout parce que nazalaki na mbongo ya garantie tosombi ebisi bango loko les osimba te bokoka te bo transférer biso ote kosimba te tobenga expert moko po bavane na ye banda komona na lisusu te babengi baexpert soki na hôpital ya monene moko boye baexpert wana baye batangela briller baye wana baluki musisa emonani batie kisi ebungi lisusu ifo kobenga so baexpert wana kofuta bango mama papa adefo ozolanda ozoyoka kaka nde tozoloka ezalaki petit sikoyo eza terrible na kati ya mitema terrible difficile à supporter makambo oyo na obetela bino na lisolo ti sikoyo tension na ngai eza toujours na se bazobisanga na liaka bamakayabu luka mungwa baoperfizenga amed fois juste mpona tension na ngai ezala stable parce que soki mpe ngai nakei bongo mokumba bana mosusu etikali c'est compliqué alors pousser bango basala biso transfert basala biso kaba batini biso toke somba bakisi mo musika
tube moko boye bana ko coûter ba $45. Toke ko somba ngo tina limité mais biso to sana nsele. To lukiango ko tonyo so ba pharmacie ba dépôt ko tonyo so ezate. Toke lukango tina limité ko ta Mariano kuna. Ko sombi yango. Bango toye okuti mwana oloba te. Okuti bango bele na kati nini? Ote normal kambo ezate normal. To ande ko senga basa biso transfert depuis kala ba oboya. Mais tant mwana oloba insulté, mwana on dit m'insulté. OK. Ba bengi biso na kati. Ba pesi biso maintenant lettre et transfert. Ba transférer biso to kene na hôpital mosusu. Mais transfert auto bando aussi na de kukala. Pour ce que na mwana ndenge mwana na hôpital mosusu, ke bouti sika mosusu, on dit mabinote, on s'appelle le retour. Il fallait lettre et transfert. La pesi biso lettre wana to memi mwana mais mwana zaki souté. Toki to komi balbi mwana wakufa ki déjà. Sika bouti na. Azaki na 2 ans, alors qu'il ne copie ça 3 ans. Asi eza makasi na motema. Soki bo moninga nazoloba. Boye. Nazomeka ko se maîtriser. Ezapo Nathalie reste ya bana mususu. Ya bébé mususu wa Rosana bosinga de fois ya présence na ngai. Sinon nazagente. Yango li solo. Yaliwa ya Josué habilité juste à Zikaki. Merci beaucoup papa. Merci et ça fait trop mal. Ça fait trop mal. En tout cas, Zala Makasi. Umana ko senga na oka ya mwana Zala Makasi tala mukumba onzamba pesio na sima na yo. Tuka mukumba ezali monene. Tika nzambe a ye ozali consolateur ya mitema a consoler motema na yo pe ya libota mobile. Merci beaucoup cher papa, cher maman et vous qui nous suivez de partout au monde. Je pense que mon situation est comme les cris de faible. En tout cas, courage, papa. Courage. Courage, l'homme de Dieu. Courage. Courage, courage, l'homme de Dieu. Courage. Courage, papa. La makasi. Ya solo bino ba bozali kolanda biso sika nyonso o bozali kolanda biso. Tomoni loko musuto koloba te mwana yo azali so na bomoi te mbongo nyonso ya garantie o bakoka kosalela yango na nyonso ba dépenser na traitement ya bébé Josué au bozo mona wana mwana na biso o azali so na bomoi te et makambo ya kosala ezali penza ebele na kosenga na bino ba papa ba maman o bozali kolanda biso de partout au monde to sunga bana o numéro ya contact ya papa na biso Metushela yango wana eza affiché na se ya barre ya écran esika bakomi invité. S'il vous plaît, esika malamu ya kolona yango. Dieu est le père des orphelins. Et si toi tu te mets à soutenir les orphelins, automatiquement tu prends charge de Dieu car Dieu est responsable. Quand on dit qu'il est le père des orphelins, ils attendent que yenda ko fongola lola aya boaki mbongo non.
akotia makoki na nzela na yo papa ozolanda biso yo mama ozolanda biso mpona kosunga bana oyo to mpona kosunga papa oyo na mokumba oyo azali na yango. Makambo ezali ebele ya kosala biloko yango na yo kuta bango non seulement mwana akufi mais déjà babwakela bango déjà biloko libanda tala ba condition bazolalela tala ba condition bana bazolalela tande biloko za libanda awa tozali na ntsele mabeko iko salema likamoko mabeko iko ya to kanité kasi tala condition. Papa, maman, vous nous suivez de partout au monde. La Bible nous dit il y a l'évangile pur et sans tache. Ils allaient au sunga ba faible. Bible est kena biso musika et lobi na biso lisusu. Ezala ki na mwana mwasi moko na kombo ya mama na biso Tabita Dorcas. Oyo bolamu elandaki kino na liwa na ye. Bible lobi akufi. Oye kende ko sekusa ezaki lo sambo na été oye kende ko sekusa ezaki te soki o ba gêne ba pri non ezaki bolamu parce que tout le monde parlait oyo o ba escrocambongo osala bobia ba aventurier ba nini wane komi belé ba jeune bango ya ngwana. Laissez-moi te dire que s'il y a les faux il y a aussi le vrai. Tosunga ba o bazali na yango bosenga Bible lobi tolela na baye bazali kolela